kanga bambanga na bino ba toilette na bino ba coup direct na kifi na bino solo bo kanga bambanga na bino nga mo sentir na zawana bo lekate bolekate na okebisa yo keba na komba mamsi sila bolukela sila binemi bolukela sila barankili 8 ondimi yango tolukele binemi tolukele barankili sikoyo lobi nini tolingi bino te mosusu mpe kankuru demi Dakar okomi kowanga na place na yo oza attaché de presse baprésenta yo batutu bayebe okomi kowanga na place na yo kankuru demi Dakar komi kowanga na bosoigne mitema na bino ya tellement mabe famille Kubuka est-ce que nasali bino problème nalobi na ngaka omoni biso babaku tozana tina na bino te biso babaku tozana tina na bino te biso babaku kine tozabo tozana posa na bino te preuve en est que na ba film na biso ezaka biso na domams na équipe na ye bozomona déjà différence ezali c'est pour dire que tu as tina na binoté. Aza camarade na yo, je te demande, non tout non mon frère. Tu as des ambalasuka, bokeba na bino. Bokeba na bino. Bino boleba ke maman na bino muto atina mams na biso afongola chaîne. Eh binoti. Bo changer sous maloba ke si bien za ya yete. Banali bazo insensé. Banani bazaba insensé. Ndombindo keba bino obongi limité na kati boza na kati kisongi bolobi ke boyamba Yesu mais boza na kati kofinga na kati ko critiquer yo koleki na télévision za koloba ke non biso nyoso totongaka mutu na part ya kotonga so na kuta na bandumba ngape kindumba ebimi na kuta na mutu atonga ngape. Est-ce que vraiment vous avez yéli? Yo osé critiquer. En tout cas, vraiment, bien vraiment comme ça. Yo non osé aussi osili. Si la quand non aussi le quoi la bougie à matanga. Si la non aussi le quoi la bougie à matanga. Tout ça na tina na yote. Non comprendre les deux conversions na bino. Bino au bon limité ma. Mais bon mais la biso bon nouvelle à carte théâtre. Bino obongi limité na kati boza na kati kisongi bolobi ke boyamba Yesu mais boza na kati kofinga na kati ko critiquer yo koleki na télévision za koloba ke non bis pourquoi bolinga ba tuba ya ko diminuer bino mama aussi là na yo déjà le kola bouger matanga toza na tina na yo te au moins ici là a continuer ko bloquer bino tout. Est-ce que boyebi pourquoi Nzamba permettant Moïse va le côté na mai? Parce que Nzamba yeba que un jour Moïse a se retrouvé devant mer rouge. Nzamba lingainde aza permet na bino pour que a comprendre ba jeune na bino, a comprendre mo thème na bino, a comprendre na bino fonctionnaka. Pour que gloire na ezoya. Pour que gloire ya sila ezoya. Yango omoni Nzamba créé omoni séparation bino na sila c'est Dieu qui a créé ça. Nzamba créé séparation wana boko kaka ko supporter en côté parce que ça na stratégie na bino tout na maboko na ye. Ayebi ne bo fonctionnaka, ayebi ne bo lobaka, do aza ayebi bino bien le quoi le boko na ye. Pas dans la stratégie tout parce que Dieu a permis que vos années ensemble. Ou bien la famille va Thérèse va c'est loco le quoi yo. Tala boke bakana bino Thérèse on a banga mukite soit sili ki okokaete et puis azana ta ko répondre te parce ngana ye na otanga ko mona ote pona fulao mais ala mbala suka sozo luka succès le quoi mona ndenga bien yo quoi ko le bana Thérèse a camarade na Thérèse azana ba leki ne bazana star boyebi nduku rete
oyebi du kurete oba baleki ya Teresia tala omoninga na yebi grande sœur à Teresia Mavero grande sœur à Teresia na yebi Mavero na Lubumbashi na bonjour na bandeko na biso selon l'heure à laquelle boza kolanda biso partout na mokili mombesiko bozwami nga wabino MCH sentir la sécurité ya suka ya bakuki ngai yo napesi merci na nzambe oyo apesi nga souffle de vie nzambo apesi nga lisusu makasi ya okuta na bino na mokolo ya lelo natombeli bino semaine malamu bonne semaine à bato nyonso les abakuki partout ici ka bozwami bonne semaine à vous merci na nzambe oyo aza kobatela biso na bino na ndenge bozo kokomela biso na ndenge bozali kobenga biso ko fortifier biso na ba conseil nzambe ya lola apambola bino napesi merci na MK napesi yo merci na leki lisusu nzambe a protéger yo nzambe a bomba yo merci na mams na biso Sila Bisalo Pomba Sen la diva africaine de la cinéma africaine dans la diva Sila numéro 1 aigle na biso aigle na bango tout le yene numéro 1 donc ça y est mutu mususu azate donc Sila ou rien nga sentir asuka sécurité ya bakuki na ye lisusu les abakuki manifestez-vous bo se manifester na ba commentaire na ba like ba vidéo na biso et ça la biso bien tellement toza ebelé toza vraiment ebelé ndeko na landio nga na otanga kombo na ote na otanga kombo na ote mais na oye biso elo moko omoni biso babakuki toza na tina na binote biso babakuki toza na tina na binote biso babakuki ne toza boy toza na posa na binote preuve en est que na ba film na biso ezaka biso na domam sina équipe na ye bozo mona déjà différence ne différence ezali c'est pour dire que toza na tina na binote yo ozo critiquer en tout cas vraiment bino vraiment bokamsanga yo ndongo zono sio sili Sila quand ndongo silo ko la bougie à matanga Sila ndongo silo ko la bougie à matanga toza na tina na yote na comprendre de conversion na bino obongo limitema mais bon mais na biso bon nouvelle na kati ya théâtre bino obongo limitema na kati ya boza na kati ya kisongi bolobi ke boyamba Yesu mais boza na kati ya kofinga na kati ya ko critiquer yo koleki na télévision za koloba ke non biso nyonso totongaka mutu na mutu za na part ya kotonga so na kute na bandumba ngape ki ndumba ebimi na kute na mutu atonga ngap est-ce que vraiment oza mayele pourquoi bolingaka bato baya ko diminuer bino mama aussi là na yo déjà lokola bougie matanga toza na tina na yo te omoni ici là a continuer ko bloquer bino tout. Est-ce que boyebi pourquoi Nzamba permettait à Moïse va le côté na mai? Parce que Nzamba yeba que un jour Moïse a se retrouvé devant mer rouge. Jésus a zoté tellement full batou bazaki ebelé mais ezaki na mutumoro azaki na suka vanda ki na se nzete. Kombone Nathanaël. Yesu alobaki na Nathanaël. Bisiko za on a fait fonga na monio. Eza pona kolakisa que si la zaki na kwa aza na côté na bino. Il faut que Nzambe asala ke bino na bango na si la boza côté moko. Mais mission ya si les zaki lo mususu. Nzamba linga inde aza peme na bino pour que a comprendre ba jeune na bino, a comprendre modité na bino, a comprendre ne bino fonctionnaka. Pour que gloire na ezoya. Pour que gloire ya sila ezoya. Yango moni Nzamba créé, moni séparation ya bino na sila, c'est Dieu qui a créé ça. Nzamba créé séparation wana boko kaka ko supporter en côté. Parce que ça na ba stratégie na bino tout na maboko na ye. Ayebi ne bo fonctionnaka, ayebi ne bo lobaka, do asa ayebi bino bien le quoi le boko na ye. Par exemple, stratégie tout parce que Dieu a permis que vos années ensemble. Nzamba linga qui a la permis na bino pour ayiba ba stratégie na bino tout. Yango mona zo beta bino ba fimbu.
osanga contre mutu moko mais mozoka kolonga ete bo sosola te yo lobi kotangela biso bapsaume nzambe wana azaka nzambe ngambu na yo psaume wana asala kaka mpona yo biso tu totanga bapsaume oyo yo nzambe aza yo ke kotonga muto critiquer muto asali eloko te par juste jalousie mpona évolution ya mosala na ye yo ye kotonga ye bato baloba te apo olobaki otangela bino bapsaume donc izini ya bible ezalaka na ndako na yo na famille na yo psaume okotanga biso mpe totanga yango nzambe azaka nzambe moko aza juste alo bokebaka na bino bosala attention na bino omoni awa moto aoleka te doso oyenga mpe na ye bosala mabe bolingi bato baloba te pourquoi depuis esbi efongwama boyebisanga voice nini oyo Abakuki abimisa otonga bino famille kubuka boyebisa biso voice nini esi ebima na ngambo ya kote ya Abakuki boza tema na problème ya teinture boza tema na problème ya peau boza lokola saison sèche na yo pe oleki ozoloba na Thérèse abi Thérèse ceux qui n'écoutent na nzela to pienga mbote na ondima te mais toi tu as des kilos hein oza na audacité moko don na yebité tu as des kilos toi Thérèse on a camarade na Thérèse on a camarade na yo na otu na yo pourquoi on a un politique na niveau wana Thérèse là c'est ton ami ou bien la famille ba Thérèse va comme c'est loko quoi yo tala boke bakana bino Thérèse on a banga mutu te soit sili ki okoka été et puis azana ta ko répondre te passer ngana ye na kotanga comme on a été pour na fulao mais ala mbala suka sozo luka succès luka on a ndenga bien yo kwa ko na Thérèse a camarade na Thérèse azana ba lekine ba star boyebi nous courete oyebi nous courete oba leki ya Thérèse tala omoninga na yebi grande sœur à Thérèse ma Véro grande sœur à Thérèse na yebi ma Véro na Lubumbashi na yebi to wana ke ne ko tourner pas na ye na golf na pesi référence de so moni grande sœur à Thérèse on nimata grande sœur na on matam sous leki na ye to wana ke tourner pas na ye lupangu munene so de mutona lupangu ya munene 80 na golf na Lubumbashi a na bandele ko soma ngata sima pangu ya mibimba Thérèse asala théâtre pour na pasiter asala théâtre pour na pasiter ba pesi 15 000 francs au fan ni pe wani ko loba oh lobo cracher sur Thérèse asa camarade na yo je te demande non tout non mon frère Thérèse mbala suka bokeba kana bino boloba ke mama na bino muto atina mam si la biso afongola chaîne bino ti bo changer sous maloba ke SB ezara ya yete banani bazo insensé ndombindo keba donc misa ma vérité makambo ke na osana États-Unis to misa vérité no keba na otaliso musapi keba ndombindo yo zala adoratrice na bisoti osala biso kiti adoration osala mam c'est la biso kiti adoration osala mam c'est la biso kiti ya louange yo ndombindo keba omoninga comme on a MC jamais mutoko zwanga le quoi plaisir le quoi objet de plaisir n'est jamais
Pour la place à Rolala, ou bien pour la bulle à Roléa, jamais. Jamais. Talato yebi ko finga. Mais, tozo boya ko finga parce que, même si la biso linga bilo ko anate. Et puis, baba kuki balingi ba bilo ko anate. Nena zabo ba sala nsa ba benga, les pasteurs ba benga ngai. Balbanga mche tolingi sala musano me ko finga te. Mais soki bolingi ko finga bo ozwango ngogo. Alors yo ndomino keba na komba sila na munoko na yo keba. Bo vani na yo vano nganzami otema tamo lokola entre parenthèses ozo tanga komba sila. Bon là que bino ndo tina pa fongo la chaîne. Bino famille kubuka oyo. Siko bino nani mutatina bino bo fongo la chaîne. Parce que l'Ikalise ou t'arrêtes pas mutu mususu. Pourquoi bon la vérité te mutu tinda bino bo fongo la chaîne. Tous un problème na bino te. Biso souci na biso ça que musala na biso kene liboso. Les abakouk, manifestez-vous. Moussa na biso, Moussa, posa na biso, ça que Moussa le kene liboso. Alors toza na tina na binote. Mams, a continuer ko bloquer batu ti. Ako omoni bino, ezaka bloquer na bloquer. Ba on a bloquer kabino, ba on a bloquer kabino. Ça fait honte. Moi, à votre place, na rolobé l'autre côté, na vana kimia. Moi, na place, na bi na rolobé l'autre, na vana kimia. Vous pleurichez pourquoi? Vous allez pas pour la nini. Bon, gardez silence. Il y a quoi qui s'abat. Il faut d'abord qu'on yeba. Il faut d'abord le kabo yeba. Pourquoi? Même ça benga ba fane ba bakouk. La kangi parenthèse. La paix c'est bien au devoir. Alors yo keba yo mwana mwasi oyo sila lokwa bouger matanga. Keba na kebisa yo keba na komba mam sila. Bolu kela sila binemi, bolu kela sila barankini 8 ondimi yango. Tolu kele binemi tolu kele barankini sikoyo lobini. Yo sikoyo lobi nini. Allez, kende la famille Kubuka, kende kuna toza na posa na bino te. Tolingi bino te. Boza vrai te. Tolingi bino te. Mususu pe Kankuru, Demi Dakar. Okomi ko wanga la place na yo. Oza attaché de presse va présenter yo tout bayebe comme ko wanga la place na yo Kankuru Demi Dakar comme ko wanga na o comme ko wanga na nano wanga ni to wanga na bisa bino que famille Kubuka existera te famille Kubuka ezalaka te existera te les abakou qui ne bazalaka babakou qui ne bazalaka. Tane bayambi ngai. Ah, en tout cas les abakou qui vraiment je vous love beaucoup. Téléphone est explosé. Boza le côté. Bino tournenge boza la boza le côté. Tala ba poisson la bino, tala ba teinture na bino. Boza quoi saison sèche. Bokauki na bokauki. Bon, il y a des filles qui ont fait ma colo côté, qui ont fait filles kuna. Bon, qui est bakana bakuna na mams, bon qui est bakana bino. Ça l'attention. Thérèse a ce que pessinga mbote, na ondima mbote na yote. Qui est toi? Yo zanani, tala mukala ya bana basi ya lemba oyo. Yo zanani yo. Yoza okuta na Teresa wapi. Okuta na Teresa wapi ya peso mbote.
le chef de l'État est bien. Gouvernement est bien. La Consamboka, est-ce que yo est bien? Est-ce que yo est bien? Tala. Au moins, Thérèse, on a ça, l'équilibre va bien gamber. Oh, yo couteau au pouce en terre. Autant que yo zolo, il faut qu'on contrôle ma lobana yo. Il faut contrôler vos langages. Vous êtes trop vulgaire. Au vendu, il y a 15 000 francs congolais. Ba panzi au sango kunati. Koto kenda ki ba panzi au sango. Il y a 15 000 francs congolais vendu. Au vendu ko ba bilobela. SBA za mam si la te 8 on dit nyango. C'est quoi problème no ezanine. Tala. Film zoya za kindingu. Fimbu. Au moins film zoya. Borobela maboma. Au moins un masque kwe bino démasqué ba masque zo kwea. Nani wo bimbo bimebele. Famille Kubuka. Famille Kubuka. Famille Kubuka. Bote castar na bino. Bossa la promotion ba film na bino. Botika distraction. Toboy. Toboy bino, toboy bino, toboy bino. Toboy bino. Même si on tient à répondre binoté. Si vous finga kay bo sali bo zongi si bo sali boy, au moins répondre bino. Parce que nzamba PC tavanda peme na bino comprendre bino. Aye bino bino bo fonctionnaka. Au moins, on a biso tourné aux arbres, moutoye bibino bien que les camams se azate. Yango mon atabo tini bamboa baya. Je m'excuse, même si on a maté jamais pour répondre. Parce qu'il y a bibino. Tala, les abakouk, nzambako tio peme na mutumo boye peme na mutumo boye. Atio juste batouana baza. Ako tala omoni Moïse. À Kolanda quoi Pharaon, grand magicien. Mais Nzamba Pharaon a tiré aux Nzamba Moïse. Nzamba quand tu peux mettre na mutuma be moko boye. Et ça juste aux autres stratégies na yé. Comment fonctionne? Parce que Nzamba dit côté ça comme même on a gloire. Alors la personne, oh quoi il s'ayo so yé bien té. Yango Nzamba ko permettre d'abord la point de départ bozala na yé. Bozala na yo comprendre ye. Ak la sarbakiti ndenge nini a fonctionner ndé azala ndé a réussir ndé nzamba tio pembeni na ye. Mutema neza ndenge nini. Après car nzambe wana ndé ko kabula bino. Omoni biso na bino c'est Dieu qui nous a divisés. Ata bo solo la kana bino me ko tika la ko zonga ndenge bozala kité. Est-ce que boza koyoka ngai? Est-ce que boza koyoka ngai? Les abakouk, est-ce que na sali mutu problème? Na lobi na ngakaka. Toza na tina na bino te parce que to yebi bino. Boza tellement mayele mabe. Au moins bino biloko na bino mana otala matin. Biso babakouk to pesa déjà mot d'ordre. Bah c'est des abonnés dans ma chaîne à bino nyonso. Bino punition na bino botieka batu ya ba photo, sortir photo ba commenter sili. Punition na bino kaka yango wana. Na ba filmer, botia filmer on otala matin. Ata bo tourner en espace. Ata bo tourner on a James na nini na CMI. Ata bo tourner en wapi. Bo comme matin na chevie ba vie na biso. Bo comme matin. Alors bo sala attention bo keba kana bino. Toi na tina na binoté. Toi na tina na binoté. Et c'est na ngambu na bino bozana mutu lokwanga. Na ngambu na bino famille Kubuka bozana mutu lokola ngai. Est-ce qu'il y a sali mutu problème? Les abakou, qu'est-ce qu'il a ça le problème? Laissez-moi tout problème, tiens.
mobali ya boye na côté na bino bokoza na lèvre rose nzela minu miso elala mobali ya boye côté na bino bokoza na ete talomoni biso eya likambo ya mafuta eza likambo ya mafuta mutu bayinaka na bato nyonso te bosangani bosangisi mayele na maboko na baforce contre mamsi na biso sila bisalo nzambe abandi kobimisa mabanga abandi kosekusa mabanga biso bayemi sheto ye na kana teki nga na kosala makambo oyo me tande nzambe apesi nga posa wana kosala mpona koprotege mpe kolobela produit na biso mams sila bisalu mpo masene mwana moteke la diva ya cinéma africain mams sila bisalu azali nga kobanga eloko te mamsi azali nga kobanga eloko te mamsi azali nga kobanga eloko te mamsi azali tokobanga eloko te mpo mamsi na biso aza star bino tu boreva mams bolalaka mpenza na ndoto mpe bolota mpenza sba ebenga bakobenga bino te omoni bino bouton baobenga bino te baobenga bino te bato na Yahudi bato na motema mabe mitema na bino ya tellement mabe na kala bozala mwa kitoko tale bilonge beba bomisaka ma miso ya mabe ya haine ya kanda bomisa ma miso ya rage bilonge beba bokebaka na bino fami kubuka soki bino boyenga mpe na oya na mwana mboka oyo o mabele na ngai na mwana mboka oyo sila aza mwana mboka oyo tobanga bino te bona eloko moko te bino bokoloba kofaire pati oyo ekoningisa mamsi na biso eza te bino bamikala nde boza bamikala bino tu ndombindo wapi bakontenere ya mituka ndombindo ndombindo wapi bakontenere ya mituka tala babiju olataka manzanza ndombindo ndombindo libere mwana mobali ya batu tika ye kipe vi na yo tala mukala oyo yo adora mamsi na biso ti osala clip d'adoration clip de louange tala mukolo oyo ozwa mayele nyonso ofandisa ngo na mipende ndombindo keba omoni nga malamu nalala na balabala nalala ata na permanence nateka ata au pire oui mais nakozala jamais objet à plaisir pour la mutu pour la place ya olana fufu jamais na boy nazala garçon de course na osala yango te na osala yango te omobali na wana so azalaki na famille lokwa bafamille na biso nayebi te nayebi nde bakangisa yo nde bakangisa yo mais lokwa mpe famille malonga te eloko te donc aza na place ya kokende te yango mwana andima na ye azala boyi mwana mosala mwana ya mwasi ndombindo kebaka na yo kebaka na yo kotanga koma bakuki te yo ozoloba biso bakuki toa makasi na mafinga tofinga yo nini
Osa kimuka le pa Karine Mokonza bengana lokola mbwa. Osa kimuka le pa et pas Mida Taylor bengana lokola mbwa. Osa kimuka le pa NK de Bunde sa bengana lokola mbwa. No yo na yebaka te osa omoni yoko tika kozala kimia te. Soki ko vendre raison au beni film le passé na yo ndenge za mabe oko tika la jamais kozala kimia. Kimia ezate pa na yo. Na ba bijou mabe olataka wana ezana couleur nango eza kwa mafuta mbila. Et là qui c'est que on envia tout tellement que on envia encore qui ne peut embrasser ba bilom sou ozo yebate. Ndomino. Ça la tension ke baka na yo. Biso abakouk toza toujours wana l'attaque. Toza toujours wana. Donc soboye biso petoye. Soboye biso petoye parce que abo lekate muto lekazate. Muto lekazate. Boza tellement ebele, bozo sangana contre mutu moko o al sala bino lokote. A se retira. Non, ma camo est comme ça. Comment vous se retirer na bino beaucoup mal à l'aise boy? Ah boy na yi. Bino pe boya. Mutu so bloqué peut bloquer c'est tout. Mutu boy peut boya e. Bloquant zambe. Mais bino mutu boy bino tinga makane siko. Non comprendre te. Kabino na za mutu mabe, aza insupportable. Atongaka, a comporter mabe. Eh boy, karabino moko ya za mabe. A se retirer bino ka bozolanda, bozolelanga ba émission. Problème na bino eza nini? Au nom de Jésus, bon yamba molima culpabilité. Au nom de Jésus, bon yamba culpabilité. Au nom de Jésus, bon yamba culpabilité. Boko tika jamais kozana kimia. Boko tika jamais kozana kimia bino. Alors bo kanga ba kivi na bino solo wana. Ba toilette na bino ba coup direct na bo kanga ba mbanga na bino. Bo kanga ba mbanga na bino ba toilette na bino ba coup direct na ba kivi na bino solo. Bo kanga ba mbanga na bino. Ngamo sentir na zawana. Bolekate, bolekate. Soko tangi psom, soko tangi psom. Nzambo asala biso na yo. Aokata likamo na biso na bino. Malamu sila za ba ennemi mboka mobimba oui, mais azala mutu moko aza vrai. Siko bino boza vrai, bino boza ba ennemi asila. Sur côté bino boza kuna famille kubuka et là on ina malonga bino bo apporter kuna tane ba vie ezo kita bo tamba tema ba charge bo tamba ba fardeau ba problème boluka ba solution ba vie na bino ti chercher ba boluka ba solution ba vie na bino boza mabe on pour une fondation na bino bo tellement mabe. Ba socle na bino eza mabe, source na bino eza mabe. Boko panzana na nzela sambo. Eza biso eza ka juste kangolu. Eza juste kangolu. La grâce nous suffit, c'est tout. Mafuta. Moi bi simana na za ba tu kombe ba so linga ba lobela mams. Combien de baba kuki ba simana ngai boyebi boze na ba émission muso ezoya na o misa bino ba figure muso bino ba otala ba okima ba mbango awa po mona ke nzambe azala ngambu na biso Jésus tanga o tambola o sala miracle o sala bikamwa asekusi mutu ayebisi mama wana kende ko beta li solo te. Est-ce que Jésus azaki hypocrite? Bon sangisa
distraction na hypocrisie boza ndenge nini bino vous êtes comment mais tout na bino fonctionne bien tondeli boza vous êtes comment vous naza na yo bien oui bien na boko beto ma solo na nga na boyi na nga na boyi yo so yo koloba yo loba na yo ya yo panza ya yo parce que oza un homme animal oza mutu nyama loba no makambu na yo mais ya nga na oloba te parce que naza la confiance na yo te ata tovandi 10 ans 20 ans 18 ans nga na yo nakopeso jamais confiance tosangisi mbetu mais tosangisi mitema te tosangisi nzoto tosangisi mitema te motema na ngai nzamba lobi protégez votre cœur plus que toute autre chose to protéger mitema na biso koleka bilo onyo siko na osana okache il faut na bomba makambu na pas si tout ça na moi que non yo ndongo oza la solution mo pesa nga te donc na oyebi solo te donc zéro alors ndenge bino bozawana boyeba kosala différence ba makambu il faut accepter ce mutaboyi bino seki amoni bino boza mabe bo soigner mitema na bino ya tellement mabe famille Kubuka est-ce que na sali bino problème na lobi na kaka famille Kubuka est-ce que na sali bino problème na lobi na kaka Nana Teresia na pesio mbote sika ozali Via Quilmada na pesio mbote sika ozali Linda Coach na pesio mbote sika ozali Michou Penny na pesio mbote sika ozali Gachubi na pesio mbote sika oza na pesi mbote na batu tout Oba o soutenir Mams na biso sila bisalo pomba sen Papa Elko na pesio mbote na pesi mbote na SB mo équipe SB mo bima na pesi bino mbote Mams na biso sila bisalo azali pomba sen azali Mams na biso azali sila bisalo azali pomba sen azali la diva du cinéma africain azali rêve na bango bo senga nzamba pesa bino mayele nzamba pesa bino mayele na yo betela biso masolo ya Chine pourquoi ba refoule na Chine yo tumufupi yoyo tumufupi betela biso masolo ya Chine pourquoi ba refoule na Chine au moins ndombindo Jubo Kabwana ako beto ba masas au moins $70 à foot on a $5 à transport wana oyo kango na internet est-ce que na sali bino problème na lobi na kaka ngana zala pona ko lobela ba film na biso ba œuvre na biso ya SB soko ye na bêtise nga pe na ye donc so yé na divagation pe na oyen na respect pe na respect esprit to benga mutu te to na tina na to na posa na binoté to na posa salité na binoté bois trop sale vous êtes trop sale vous avez vraiment salité bolata mabe ba poso nzoto mabe ba suki na bino mabe bolobaka mabe bo se comportera mabe nyonso bino kama mabe molili bobongisa mitema na bino bosala attention na makambo oloba parce que nga na kotikela bino espace te nga nazali et puis bon benga omoninga naza camarade na bino amuninga na bino te naza membre famille na bino te bo kebaka na bino bo benga nga te
Les Abakuki numéro n'engage plus 243 89 740 78 74 plus 243 89 740 78 74 numéro n'angango wana bino bo benga ngate na za posa na tina bo omoso bo benga ngate na matanga na bino to yate na ba fête na bino to yapete si la za omoni mam si la biso aza entouré na ba sala nzambe ba yebi sa bino bo yebi omoni place bino za na mayele te il faut bon vendre bo zonga bo mire muto bo ndenge nini makambo nzamba lobaka na ba sali ne ba yebi sa servante na ye mam si la bisalu pomba sene bino bo yebi. Comment mouton na obi misaba titre eza éducatif eza prophétique maramozo salema beaucoup comprendre que mouton aza mutu mususu omoni sila abotami asika aza silo bino bo etufate aza silo ba sombi na makila ba sokoli abotami asika le yango bakabana bino so bosala bokoka bino yete bosenga nzambe ya pesa bino motema bozana mitema na bino ezala bien mitema na bino ezala bien mitema na bino tellement mabe et puis botika kombo mama olive na minoko na bino bokanga bakivi na bino solo wana ba toilette na bino a coup direct na bo kanga yango bo keba na bino maman liva camara na bino te yo ndombindo yo ba minyatino zo yo kato tia o tia ilonga maman olive yo ndombindo yo ndombindo o mesana na ba prison ki na kuna ba prison mesana déjà oza tellement motema mabe so kanisi le passé na yo oza tellement motema mabe na batu nyonso nazo pesa message na mama na biso Olive Lembe Kabila mama waro nao pesa ngo na Swahili mama mie ni mtoto wako muzaliko wa Kalemi mama jina yangu Mshe niko Abakuki niko hapa sio juu ya kutukana watu sio juu ya kugawanya watu me niko juu ya kusutenir kazi na maevre ya star wetu musani wetu Sila Bisalu njo niko hapa mama na kusina mina kulomba mupango yabo na akili yabo mubaya na mawazo yabo na maneno yabo biko banasema ni juu weye umutie msani wetu mbali na weye umutie ye mbali na weye njo gisi biko wanatafuta lakini tunakulomba tunajua ya kwamba unasaidia sana tunajua ya kwamba unasaidia sana si hatuna kitu ya kupatia me lakini Mungu akupatie maisha marefu Mungu akulinde Mungu akuwezeshe Mungu akutimizie hadi ya moyo wako hatutakuombea tena baraka juu shaka barikiwa lakini Mungu atimize hadi ya roho yako njo tunakuombea sisi wakongomani mimi mkongomani mzaliko wa Kalemi unasaidia sana 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 kukazi na kariere ya msanii wetu Sila Bisalu unamsaidia sana mama funga masikio banasema kwetu mama ni halala mama wa watoto ba mingi mama funga masikio tunajua kwamba uko na roka bambi kama vile nchi yetu ya Kongo mama uende na kuwa na ile roho ile na unyenyekevu yako Mungu anakuona na Mungu anakujua Mungu atakulipa tunalomba na kusimama sisi wa Bakuki usisikie machonganishi ya watu Sila Bisalu atutumaki sie tuketutukane watu hapana na sisi hatuwezi kutukana watu juu madibisha wazazi yetu wakututuma tutukane watu na tuwezi pena tutukane watu na furahi pokea ujumbe wangu
na roho yote na upendo yote tele. Mungu akulinde usiku kama mchana, na Mungu akuwezeshe. Na usalimie baba yetu, umsalimie sana, tunamkumbukaka, tunamwongeaka na tunachia yote mikono ya Mungu. Najua ujumbe wangu unakufikia. Message na pesi yango na mama na biso. Bolekate. Merci à tous les abakou qui n'a pas bino, merci. De la caméra Nazaki na Junior mon Africa na pesio, merci. Équipe Mobima NK Yokan télévision na pesi bino, merci. Nzambe a continué ko pambola bino. MK Siko Zali Nzambe a pambola yo pe a gardo le susu. Nazana eloko ko bakisate. Tozan a besoin ba remarquer na bino, tozan a besoin ya ba appel na bino, tozan a besoin publicité kitoko, tozali wana osa publicité. On a besoin ba lobele loko na moko zo te kamate. Nous sommes là, nous les abakou qui sont tellement nombreux partout sur la planète Bobimba. Mams, est-ce que na sali mutu problème? Ciao.